Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Ici c'est votre deuxième maman Eliane. Bonne santé, est-ce que vous allez bien? De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nous avons vraiment. Et Zali, nous avons un marché à Noisiel. Nous avons un marché à Noisiel. Hein, ma Chantal? Nous avons un marché à Noisiel. Nous avons une course. Nous avons un poisson. Nous avons un poisson. Poisson yangoana. Nous avons un poisson. Bon, on a pu poisson, on a présenté tout à l'heure. Nous avons un poisson. Alors, nous avons un poisson dans l'habité. Il faut que les places de Gona Zali. Parce que le roi de Gona Biso Awa, il faut tous se soutenir, maman, tous se soutenir. Alors, Awa, Ezali Messaya, maman Abiso, maman Odile. Et mère Odile, traiteur spécialité africaine. Bon, maman Odile Aza Awa, na wunzana biso ya Noisiel. Voilà, ateka kabilo ko nyonso. Yom to vendre la Noisiel les grands, vendre la Noisiel les secs, vendre na torsi. Et puis on vend appel na Noisiel komi tungisa te ona ki château rouge ko ki na ote. Nyonso za ngo besoin okukuta ngo abotala ba mbisi solo solo. Mama simana mbisi ko. Simana mbisi okaka. Ah moto moko la moni hein. Voilà, moto yango yo. Mama na mboto Ese ya moto moko? Moto moko. Ekiti l'avion. Ekitika eye. Voilà. Ceux qui ont l'ignoya au monde qui est pour na oya ta musoko eba place maman Odile azate tala numéro na téléphone yango wana dans 06 21 85 20 34 obengi maman Odile na ko ndenge nini na ko kita ndenge nini na ko komela wapi ako ipso neno koya tala mbisi ya modèle na modèle inga yimbisi ninga na kechana na bite kuteku na nga wana mboto ya moto moko yango ndeko ta bite kuteku oza na poso ya oyo penza ko safu na biso penza ya Congo. Safu na biso wuti Congo yango toujours na Noisiel chez maman Odile hein. Bilo konyo surtout ezali dongo na biso yango ngafona ke na dongo na biso yango wana toza na pilipili omona asali ba course pilipili na dongo na zuite. Toza na nyonso toza na Maman Noisiel, vous ça bien hein? Donc bino vous abonné pas maman Odile T'es ngana sa maman Eliane Nito. Maman ira na na Allemagne. Voilà. Manière pezali. Mafuta bloko nyonso na Hollande Kadina ngaba telanga kadina ngai. Voilà. Voilà, bon ndenga ba client baza kotala nde bato bazo somba biloko to se soutenir bande konanga na ebisa kabino to saka monter ya malamu. Loba nonanu papa loba nonanu. Papa loba na yo. Yebisa bango pona nini kotika ndeko na okende kote musu yebisa bango papa. Matembele yango engaye. Oh là là. Nyonso pezeza nyonso kitoko. Mama la sabite kuteko. Château rouge na Noisiel et puis ezaka ya secte ya kolia pe sur place ezali. Botala. Maman Odile lobi nini? Maman Odile. Olobi nini maman Odile yaka na noa ya kolo. Olobi nini maman Odile? Mama leki kadina ngai. Maman Odile loba. Benga ba client na yo baya. Maman Odile yako kate? Château. Maman dit la lampe à ça biloko balamba déjà moni bozo mona déjà qu'il a bien passé basala bien moni donc ba makaya déjà bakalinga voilà là na la sabino na ba brochette. Oh mikate outi musalo ya fatigué ya papa maman Odile voilà nyonso ezali même l'os ezali ba mikate ezali ya modèle na modèle voilà ba brochette ezali mikate pe ba osala sur place yango wana ya moto toujours na Noisiel chez maman Odile
Voilà. Toujours la noisette chez maman Odile. Kwanga pe ezali. Wai kwanga. Kwanga pe yango wana ezali. Il y a 2 €, il y a 1,50. Congo, Made in France. Voilà. Voilà, wana bomoni. Voilà. To se soutenir ya bandeko soki ndeko na osa musala avant que ndepa ya mopaya kende na sika ndeko na osa musala so kuti pa ndeko na yo loko ezate wana ke pa mopaya to boye teke bapaya pe bateka mais loko liboso to se soutenir nanu biso na biso eza vraiment important to se soutenir kwende pa bapaya pe eza mabete mais biso moko nanu pourquoi pe ezali Et puis la poussière. Pilipili pe yango wana pourquoi pe ezali Maman, elle, oui, maman. Maman, il y a nous tout. La reine mère. Conseil là pour les couples. Couple donc les conseils moi qui toko. Pas négliger. Franchement couple donc et ça madame na bobi na ngai. Et ça la bien. Olanda kango pe. Olanda ngoko ya. Osala la kapimo kamna loba. C'est bien. Ça bazalo na loba ka émission nga za pona website me pona ko bongisa. Ya onde tina na sala ngo. Na sala ka te poto baby ça meto bongisa. Bongo te mama. Bongo ya. Pourquoi pe yango. Amen. Ça va mafumba. Oh uti musala ba mama na zile grand boya a pa mama Odile. Nguba pe yango yo soko ngi pe papa. So moni pe papa moi ba mai pe komi moi mobulu. Okamati po sali moi Bose kini nango. Bo papa pe mai emwe ki makati. Omona ta muso komi mukie. Muso mona papa pesi. Papa pesi ka mupe papa mai ezate. Yako sembele nguba. Nguba yango sembela papa nguba. Ngayeyo. Na ça ba course. Ngapela lingi bino moto kapisa ngani na benga bino ba yeba. Ngai wana mama. Osombi? Soba kwa ngaye. Ah, okay. Vous êtes ça nango awa. Merci maman. Ngapela s'appelle comment la bino. Ah Monique, ça va Monique. Ah Monique va se regarder. Maman Rebecca, ma gros bisou maman Rebecca. Le col bio linganga ngapela lingio. Zama pambola bino maman. Ngapela yo simba blopa maman Odile. Ngapela yo simba blopa maman Odile. Voilà. Bite écoute maman la kisana nini. Te, oh yo matembele. Matembele ya biso penza ko. Oh matembele, oh bite écoute. Voilà. Ah, mais non, mon ingai te. Mais faut nous ingai te, ma chérie. Bonjour ma belle, ça va? J'ai fait la bise. Je me suis souvent dit. Ah, ok, mais c'est bien. Ah, d'accord, merci beaucoup. Tonton, c'est la oya bise, on va te faire au somba. Oh. Si. Moi, voilà. Ah, c'est bien. En tout cas, c'est bien. On a écouté la bande de bébé, mais ça fait du bien, ça fait plaisir. Oui. Bolingo, on a focalisé par maman Odile, mais on a vraiment munene. Tout ce qui est légumes, vraiment, il y a ces alliés. Oh, légumes, oh, nine, tout, bas. Ouais, na ba viande, nous sommes dans un monde. En tout cas, ça va. Voilà. Merci beaucoup, Nabino. Nous sommes tous pour nous améliorer. Au bon dispositif, nous sommes pour nous taper pour nous royokangai. Zama pambola bino kanero bakaki. Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata zampal sakumuna. Nzamba nubeshane bana betu. Bon bisous. Bye bye. Bye.